Luanda nde nayebisaka bino tozalaka mboka moko lelo nakutani na frère na biso ye mpe kombo na ye frère Patrice mais frère Patrice na biso ya Angola kwa toyokana mwa eloko bosentir non on est ensemble avec lui bokosentir émission ezoya ya nyama engai ye bachaka boye ezalaka pa R9 merci. Angola Rwanda eloko moko ya boyeka na Angola ultima hora. Passer le combo, passer le combo, église Yeba, la page, Zamba Bonayo. Wow! Yes! Chez R9, na Angola ultima hora. Angola na Congo toaka mboka moko. Toza na frère na biso frère Patrice. Toyoka ebo sentir que non Angola Congo toaka mboka moko. Ekende bien. Merci. Shalom shalom. Kombo na ngai Evaristo. Naza Angolais mais nakoma Congolais. Na Kibunzambe. OK. Ya nzamba pambola bino nzamba papa nanga passer le combo ya stade ya église ya Yeba page pambola bino papa Kapela na Suisse. Le notre père nzamba pambola yo nzamba pambola bino nyonsa pambola émission oyo. Kala te album na biso ko bima na titre Loba Kaka. Loba na libanga ko bimisa mai. Nzamba pambola bino. Merci. Toyo kana mo extrait pour vous comprendre que non Congo na Angola eza mboka moko. Merci. Merci beaucoup. Bon, soit déjà Angola ultima hora avec Yemoko. Merci. Patrice, on sera ensemble. Comment se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda? Prenez la route Primeiro de Maio. Et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca. À 10 minutes, non loin de la banque Ouamba. Et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël. Hôtel Laël, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable.
Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Lael, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Lael à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 770.